sakola pona yo ozo masakoli mais mama sakoli wana ti lelo kokisama te nde sikoto yebisa nzambe ce que tu as promis de faire dans nos vies réalise cela ce que tu as promis de faire nzambe toi non ne bandeliane réalise tes promesses dans nos vies quand pesant de bongo siko na mois de mars. Mois de mars est le 3e mois. Le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Le 3e jour, il soit c'est quoi qui. Il soit bandako seku sa makambunyo so yekufa o elala na ba vie na biso. Au moins ba promesse na ye. Aseku sango, ala musango, atiango na réalisation. Yango nde siko to nango besoin na 3e mois de mars. Si content aussi sa prière à mois de mars, il y a qu'on rappeler qu'Nzambe ba promesse na na vie na biso. Si content to comme en avril, ne bisika to kende siko ko tombo la Nzambe pour na makambo nyonso ko sale la biso. Je vous dis c'est le temps de Dieu, c'est le temps de la gloire. Et ça n'attend Nzambe à quoi imposer yo. Nzambe memo likolo. Oh balobaka balinga te Yesu na biso e azali Nzambe. C'est le temps de la gloire. Hey! Nabimisi na misabato Yesu aya libondeli nanga oya chambre na expose na misabato nzambalole Yesu libondeli nanga oya ngomba nabimisi na misabato Yesu libondeli nanga oya chambre na expose na misabato nzambalole. Nzambe, ma prière est amis balé. L'objectif reste la même. Ce qui est le même problème T. Mais estikali kawana. Comme on a vu ce komama, pebilaka na yo et kokisama. Deux choses. Deux prières tozanango na ebandeli ane oyo. Et comme on a vu ce komama. Peba promesse à la kabiso et kokisama. Tu as deux prières. Toke musika te comment on a deux prières. Toza na mabonde limi balé. Na bandeli ane oyo. Ya liboso ezali nzambe sala biso ngolu ba kombo na biso ekomama. Pe ya mi balé ezali nzambe ba promesse oyo la kabiso ekokisama. Tu as posa komonango. Toi na deux prières. Il y a yebite balo sambo no ezali na 2025. Mais ngai na 2025 oyo. Soki olinga o sepela na libondeli oyo. Rejoindre nga to yebisa nzambe longo. Toi na makambo mi balé to senga yo. Ezake kombo na biso na lola eko mama pe ba promesse oyo la kabiso eko kisama. Ane o to bunda bitumba te. O balia famille, balia bandoki, balia soki ya nini na lobe na nzambe non ça la sous prière à menace non ça la sous prière ko bundate pour je suppose que na kati ba lien na sali ba délivrance na sali ba étape nyonso siko yo komitan na vivre bolamu oyo la kabiso kimia ngwa loba na Congo aloba je vous donne ma paix yango to ko mona kate bitumba nyonso Yesu nzambo yo livra ba ennemi na maboko ya bana Israël pona nini ta livrer les biso na no ba ennemi wana pona nini ta livrer bango nanu a livrer bango nanu mama Bijou est là que Dieu la bénisse nzamba livrer nanu ba ennemi wana nanu a livrer les biso nanu bango yenda se alo bango te asalango na kala a capable ko salango lisusu Black Panther que le Seigneur Dieu vous bénisse. Donc c'est à très bientôt. Deux prières. Comme on a vu ce komama, deuxième, c'est promesses dans nos vies et kokisama. Deux prières. Le sambo ya kami bali. Babi singa ba mama Bijou basa.
na ba maman Chantal Bassa. Babi le professeur est là. Le prof est là. Professeur. Si qu'on a zongi na sujet à professeur, pardon. Professeur, bon limbisa, bon yebisa batu. Ngai te. Bon loba na batu ngai ngani te. Bon yebisa batu ngai ngani te. Ba onyos bana poso ko sala ba cover. Bo kendo ko yebisa mama bijou, bo kendo ko loba na professeur ngai te, prof ngai te. Ceux qui va signer une invitation, tu remarques ça. Non, on a eu une invitation. On dit Black Panther. Allô? Allô, choisis. Papa Black Panther. Choisis. Hey, choisis, tu as grandi. Hein? Attends, je vais la caméra. Attends, tu as grandi. Tu as grandi vraiment. À l'époque là de Kotambola Yesu. Moi, je ne sais même pas reconnu. Attends, je mets la caméra. Je suis là. Vous avez un professeur à Kouni. Kouni, Nyoso Mukili, maman. Nyoso, Tankisa Mukili. Nyoso. Nyoso, Tankisa Mukili. Les amis, les élèves, faut tapoter, partager. Ah, je suis là, je vais l'attaquer en direct, ok? Tapoter, partager. Il faut l'attaquer en direct. Pardon. Nalati pe ki tambala na sila bonzambe. Na bate la bonzambe, yango nde Yesu ayebisinga na Luka en premier. Prof. Au moins, ça place moi obeta obeti, au moins dans moment ça place moi obeti rime moi ma casse, obeta qui ceux qui Yamamoto, sponsor na ceux qui moto un truc du genre. Oui, place dans le bas. Mettons, oui, place on a OK. Ah, moi ne bon rimer, vraiment. Dis-moi ça vient quoi? Nandili bayako kauka kasina batela bonzambe nandimi inazanga nanga nyonso kasina ngoma bete kasina luka yo en primo kolata Chanel yoji yamba moto likambo te mabende kosuka na moto. Attends, rimer, c'est bon digala. Honnêtement, là, on peut-être en français, ouais, d'ailleurs, mais parti, on entend, oh, pourquoi il me coupe? Pourquoi là, on a un refrain, moi, le plus important, mais toi, dans le disque, on a un truc, on a en boucle, hein, pour dans un morceau qui est place, bon, à éviter, et qui n'a pas ça, depuis ça, tout ça, la map, la localisation, ok, hein, pour changer, on dit, bon, monsieur, il a distraction. Pour autant, la haute salle de la téléphone. Là, tu regardes, on bête en boucle, tu partir, oh, partir, et puis, il y a son rime, go. Oh, alors qu'il va moto, poto, tout ça, oh, c'est bon, la bien. En fait, avec ça, on a vraiment tout là, on va bien. Donc, c'est une sœur, on a congolaise. Avec ma casse, il y a un gars qui est à l'équipe, on a oh, banane, on a vu une invitation, on a n'angé na l'équipe, on a vu une invitation, on a bon, j'ai une question, bon, tant qu'on a organisé personnellement, hein, et ça ira bien. C'est pour le coup, ça Sandra Moui. Honnêtement, okay. Sandra Moui. Parce que, et ça, dans un moment où et ça a succès, ma casse, n'a pas écouté que ça y a eu. Oui, ça ni nango si la kate, mais ça non. On y kumbuke, ouais. Tant on a eu qui en pas une sœur à moi, on dit que ça va bien tout et tout. Après, non, c'est la fille, on a choisi, non. Oh, choisi, oh. Oh, maintenant, il m'a calapace, c'est l'homme, on a dit, oh, non, c'est elle. Après, est-ce qu'on a eu au quota, on a continué. C'était il n'y a pas longtemps, hein. Il a continué. Je crois au mois de décembre. Dès là, on a dit, on a au lobby. Tigangana, c'est les. Oui, nayoka va dire, on a dit, on va tout fort. Mais la salle, on a moi qui fier, on a un petit caca. T'en as autre chose. Ah, bien, quoi. Quand j'ai écouté, j'ai vu l'initiative de Jean, et puis bon, on a rejoint le Raka, mais c'est pas tout, ce n'est pas que la sœur choisit une routine d'habits tout et tout. Ma bijou. Ah ouais. Bonsoir. Mais bon. Choisis pas me faire tuer des. La lunette, c'est là qu'on fait la live et je voulais vraiment pas parler. Mais après, je me bête qu'à habiter.
batage nga pe mingi balobi na nga pe mingi osali nga boye po na nini nga yanga na yebaki bino te na yeba bino kaka na nzembo pe ekomama bosali nga boye po ani Mama Bijou a inspiration na mikolo. Nga on mona on mani ba publication dans ça. Na banda ko espérer pour commenter te. Parce que la on va question soit commenter bato va avoir bando. Soit commenter ba on va tourner les sur tête. Mais moi j'ai une manière, moi je suis pas au fait Nazara hypocrite. J'ai une manière de faire et ça que ceux qui m'outou azo encourager ngai topé azo sala ngai un coup de pouce. C'est toujours une manière de ya besoin que ça sincère au fait. Ça il nga bola munga pe pona sala ta bola atala na ngo ya mingi te mais au moins merci et ça ira bien. Que ça est quand même reconnaissant que na sali moi vidéo parce que et puis c'est visibilité en vrai. Non, je le dis au nom de Dieu, j'avais dit ça à Maman Bijou. Non, bon, ça va promotion ma qualité et surtout sur le réseau, le roi Babino Boseng a fait bon pour ça ma challenge. Je n'avais pas ça et je me suis dit aux arachidés qui ont rappelé à ma casse apparemment des baby singa mais je sais pas trop. Voilà, donc quand Bima, en fait la chanson elle coûte limité déjà et ben heureusement mouvement robot et ça j'avais compris que c'est le travail du Saint-Esprit parce que je n'ai fait aucun effort personnellement dans mon angalikolo je n'ai fait aucun effort à part car effort à mama bondeli et ben genou na c'est il y a bonde na nzamba ça la bangolu na et quand je vois le genre il y a le frère Gashbi il y a théâtre ça li ba vidéo belé na comme les merci na moni ba Kimberly ça les vidéos na comme les merci le frère Samuel na comme les merci na ba Aaron et il y a d'autres personnes tant d'autres personnes je vais pas citer le nom ba belé oh ba sali ba vidéo ba divine ba na comme les bango ba merci attends na ba commentaire mais en privé j'ai écrit bah merci na ça la ba capture j'ai fait des merci à toutes les personnes qui ont fait des créations après on a montré que bah 150 créations comme quand même tous les 150 créations après moi aussi j'ai beaucoup de choses aussi à faire il faut que na ba prière d'être na route de ma retraite mais après na sali live tu vois donc j'ai toujours l'habitude de faire ça de dire merci mais apparemment merci na ngai et me melinga sous ba problème pro Maman Bijou. Laisse-nous faire. Réponse ngana pesa kiyo yo vanda kimia tika biso to sa musala na biso nzamba ti biso to sa ndeti nga dire que la personne na mi tuna no ndeti prof nga zawa na comment est-ce que prof akoko zanga $100 200 300 $500 est-ce que pour foutre combien ngai tu vas me payer combien est-ce que na zangi 100 €, 200 €, 300, 500 000 € na zangi yango te au foutre nga combien nga pe na ndenge na mi kotisa na likambo des fois je me demande yango na mi kotisa na likambo ndenge ni nazalaki na tomba na vidéo oyo après avoir posé la vidéo ya remix ya ko reposter vidéo ya coach wa sala ki o moto liboso. Après 2 jours, nazaki na jeûne à 3 jours, na problème mon nazaki nango. Na dernier jour nanga ya jeûne, donc to ko pour na nokata jeûne 18 h. So na na kota na prière, na bino na télécharger nzembo moko boeza na TikTok pour na prier nango na zwa titre ya nzembo na TikTok pour na luka titre na YouTube na mo na ngote. Donc na koti pour na zwa titre na pour nga so na jeûne na se connecter na TikTok. Na kota ki uniquement ka pour na zwa titre ya nzembo na tena ngo posta. Tant on a côté page à liboso na tombé na page ya nzembo wana siko na tiki yango le bandi obete siko e kotinga pe parce que na zaki na atmosphère à prière et kotinga tellement tout nzembo e kotinga na bandi ko répéter on a bandé la deuxième fois troisième fois quatrième fois avant na clôturer na sala vidéo wana Dieu me voit au nom de Jésus-Christ na tikala ki na 30 minutes ya ko clôturer jeune nanga na wele na sala vidéo na sali challenge wana na bi pété lo kwa ngai pe na zaka na ba vidéo na nga mingi so tali ba contenu na nga na zaka pe na moi humour muke na kati na bamba titre wana je suis la première personne ya ko bamba titre wana na nani na yo na ko bamba titre ya pas de remix pas de nani par rapport ya eloko bande ko se passer sur le toit déjà si nani titre wana ya remix na ba cover izaki déjà sur le toit
yango na bambaki titre wana po donc et attirer attention à batu vers vidéo nanga donc nande pe na salaki challenge wana ebité na publier vidéo nanga na continuer prière nanga donc na ye ko silisa prière na kota na TikTok na kuti tala batu babandi ko taguer batu ko taguer donc tant ba taguer moi-même na ebiso nga na yebaki frère Emmanuel te na bien na komona bo mais kombo Emmanuel qui était donc na moni batu bazo taguer na oh Rachel na yebaki mais frère Emmanuel na yebi ete na koti siko na kombo na ke kotala ndeko ngo ba taguer na moni siko aza mutu moko bo donc na médita na ba remix na ba cover mine so ça là moi story no bizambi. Pourquoi les gens bazo taguer na komi ko effacer ba commentaire à ko taguer wana mama d'ailleurs comme na moment moko ba commentaire e ko comme plus de 2000 commentaires au banda ko effacer commentaire nini o tika commentaire donc ngana tiaki yango te na idée yake na pousser bato à la haine to na pousser bato ba kende ko finga non na bamba ki moi titre wana sens mo ya imu nde na message na sa ba vidéo na ngai donc na ndenge pe na continuer ba système na ya 1 million de vues je vous jure la serre choisie wana to na sali vidéo wana kutuna na komela yanga atatu atindinga te afutinga eloko te parce que aza pe na mon futanga te poso na sengi ça euro elobelanga eloko te c'est fini 100 200 300 euros elobelanga eloko te na sengi eloko te je vous jure au nom de Jésus tout ce que j'ai fait devant ngamo nazomi tuna yango mwana mwasi envoûtenga aliesinga mwa kindoki tout eloko nini oui je me pose des questions parce que za kutu na bateau na sorolaka na bango bien basengaka nga ba aide mama bijou sa elangi eloko boye des fois na boya karanga na bia ate babilo na bino ba publicité wana au moins ozoyela mutu mama bijou na aka na $50 no sana ngoni na boyaka tuko oyo comment je me retrouve na zo sala eloko ya ofele mutu atindi ngati yango mwana mwasi oyo envoûté ngai to asali ngani ba vidéo nyonso na sali la serre choisie à Tindingaïté. Donc, moi-même, je ne sais pas. C'est des choses de Dieu. Ngana zolo baka ke zanzambi. Zanzambi. C'est ce que je peux dire, zanzambi. Nga kutu nga kuna oti ko yebisa awa yebisa mse bazo kaka refrain na TikTok car le plus important na ba la bonzambi. Mais ça va partout sur oti kutu yebisa awa OK azo yemba na ba rim oti kutu yemba go. Parce que j'ai pris le temps parce que et c'est même si makasi ya momoko non ce n'est pas que batininga tout ce là que batininga la lobela zembo oh c'est dire sujet là sur batininga la lobela et puis la même chose à maman bijou le frère Emmanuel ngana eba gpt na kombo na eba na yeti na bi na ngana elongi na bi ate frère la beta comme on a que mon c'est bateau à soyer là sujet wana et ça bango moko bateau ba ko ba commentaire bango wa vraiment ya bi prof lo babo oui pe ba taguer bateau bazo ya ko pesa ka netinga rapport mama bijou ke ko tala vidéo kuna mama bijou ke ko tala kuna ba publier loko boy deux fois en vrai ba abonné ko gérer bango te nde bato bazo loba. En fait, ce que je voulais dire, maman Bijou, prof, déjà moi je vous remercie. Parce que, on n'a pas besoin de se justifier et de dire quoi que ce soit, c'est pas à battre. Nous sommes dans l'écolo, où il y a une manabiso, il y a une intention nabiso, il y a un moto, à Kokatalikam. Mais personnellement, comme ça prenait, les autres qui ne pendant moi ma baie, ma cassie, donc il fallait, le fan, c'est qui est sûr, contrôler la bangote. Mais tu peux justement dire un mot pour essayer de recadrer moi et l'autre comment mon bien. Le problème c'est que moi je me produis toute seule et je sais combien ça coûte la production. En fait ma kambuyaba non cover ou oui cover, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour aussi, je suis là juste au milieu du village parce que mutoa zoloba non azana le pourquoi naïe. Oui, à peine le pourquoi naïe. Il faut être très sage quand on parle de ces sujets-là parce que il y a beaucoup d'incompréhension. Dieu merci, le serviteur de Dieu, Papa David, il avait fait une vidéo, fait à Lobaki pour vraiment clôturer ces trucs de cover. Mais c'est tout ce que j'aimerais dire aux gens. Merci de me soutenir, merci de tout ce que vous faites.
eza ngai te eza molimo na nzambe parce que nzembo oyo ezokomatisa biso vraiment na présence ya nzambe mais to comme kango na distraction te po empêcher biso toyoka nzembo baparole oyo ezobima na nzembo wana oyo eza lokola enseignement mpona okota na badistraction et tout. Et il y a des gens qui ont mentionné, mais de nos bouches, personne n'a mentionné telle personne ou telle personne. Surtout moi, personnellement, je n'ai pas mentionné quelqu'un. Ou je n'ai pas vu maman Bijou mentionner tel frère ou telle soeur. Vous voyez? Donc, pardon, on reçoit la biso pour éviter de mentionner Kabatou. Moi, je parle très bien avec la soeur Rachel. Donc, à un moment donné, même m'a dit, mais maman, ça là ta vidéo, mon pour dire aux gens, parce que la manière dont on peut finir, koloba, ça la bien, tout ça va dans Nzambe. Tout ça va dans Nzambe. Nzambe, oh, il était pour diviser, biso, tout pour écarbola. Mais, tout va ça la lutte, contre ou pour, le pasteur, dans le sein, professionnel avec. Bafda, prof, ceux qui ont ça la yango, ou bien ici ba professionnel ya musique. Bofandi, bon lobela yango dans l'ensemble pour vraiment sujet wana et ça la éclairci na batu. Auto kota na ba problème té. Parce que sinon té, ils ont quand ils s'habillent sur na ba conflit encore inutile. Plusieurs personnes vont penser que la sœur choisie, elles ont encouragé. La sœur, parce que j'ai reçu des messages, elles ont encouragé. Bah, tout ça, lipe ba live. Pour parler de ça, je n'encourage rien, je n'ai rien à voir dans ça, je n'ai envoyé personne. Bah tout bango mon condé, bah pesi loi na bango, prof asali constant na ye, influenceur mon asali constant na ye, bah même sujet sur les réseaux sociaux. Mais un sujet maltraité ramène des conflits, ramène des problèmes. Donc prof elon ala osenga, c'est de faire peut-être appel conférence Moé. Mais moi qui papa David a expliqué qu'il y a un bien. Faire appel à papa David pour venir en parler professionnellement d'abord. Et puis spirituellement. Parce que la part de Dieu est ali. Mais pas payer à mon moto. Est ali. Mon moto tout dans le studio. Bah instrumentiste c'est bien robeta. Et ça part à mon moto. Ça mon lit mon centre tout dans bêta instrument. Technique vocale bah y la rango. Et ça mon lit mon centre. C'est la part de l'homme. Donc, de venir vraiment éclaircir le sujet pour établir sur un problème. Pour commenter que c'est choisi d'aloba qui boye. Je connais, parce que je travaille dans la production. Je n'ai sali ma formation sur la production. Je sais exactement pourquoi. Et bien là, l'artiste européen, bazo lela, na makambo, parce que baza sécurisé na droit d'auteur. Et bien là, baza informé. Beaucoup baza inscrits na SAC, na SACEM, na banin. Ça fait que banzem bazo jouir na misala na bangote. Moi par exemple, ata mutoye minzembo langai, je sais que je suis inscrit à la SACEM. Je sais que naza bien orienté. Donc ata suis image na ngai otiango bisika wapi. Ça sera toujours généré et pas nanga. Mais il y a des gens baza na information wanate. Surtout na Congo na biso. Basant la information wanate. C'est ça qui rend la chose un peu difficile. Donc c'est de vraiment en parler. Mais moi j'évite vraiment d'en parler pour parce que il faut vraiment avoir beaucoup de sagesse sur ce point. Donc pardon bandeko, botika ko tagele biso papa Emmanuel, botika ko tagele biso maman Rachel to ba chantre mon fils. Bolim bisa bien na bolimandambe, arrêtez de le taguer, mais ce qui muto na posa. Il y a tout le sujet avec les professionnels de la musique, les producteurs, les managers et les artistes. Parce que oui, c'est vrai que mais professionnellement, il y a beaucoup de choses dedans. La mise en ligne de la chanson, travailler dans le studio, la facilité. Alors de voir le genre être même reconnaissant ya côté ata combo ya auteur compositeur ba msu ba sala ngote ndezo sala passe ndezo sala passe voilà donc vraiment estomeka kolobela ngona na ndenga bien pour na repesa éclaircissement na ndeko na biso mais merci de vraiment me soutenir bon ça yango penza bientôt OK vers 1 million de vues nanga moko na okar moi. Et comment? Tu vas commenter là trop sérieux, c'est la deux choses au Loba. Déjà, j'avais demandé à tout le monde. Na Loba qui avant un mois.
Donc, j'avais demandé à tout le monde, vas-y, à Dans le bac harceler. avant un mois pour Prends. Voilà. La senga il va harceler la sœur Rachel Mukuna parce que comme le lobby, rappelle la sœur Anaï, moni, la senga j'avais fait une vidéo sur ça là-bas qui ce n'est pas que Baratine l'a dit, j'avais aussi fait une vidéo sur ça. Et puis ce qui m'a choqué, c'est que hier, dans ça qui live avec le pasteur Yannick Tumba, à ça qui a maman Bijou Kazalaki, et puis il a essayé d'expliquer tout ça, peut-être au moins idée, mais on avait fait un live ici. Mais après cela, je suis allé sur le compte de la sœur Rachel, parce qu'elle elle sort un truc, alors j'étais allé vérifier. Je n'ai pas vu la question dans l'Oasika. Mais quand je suis allé dans ma publication dans Kala, la Moni Moko a désactivé ma commentaire. Et ça n'a dépassé, parce que le fait qu'il a désactivé ma commentaire, ça veut dire qu'il m'a pas choqué tellement. Il a dit, pourquoi ma commentaire n'est pas choqué, biso totangi comment tout est qui a atika batika non biso to sala ka peut-être quand je me boye so boye baraté vous allez peut-être il y a maman bijou mais nous a une prof dans sa interprétation je me boye so peut-être ça boye dans sa interprétation mais ça que ba fingi mutu be ba kabol ba non mais les gens ba to commenter ba ça moi congolais dans tout monde mon ici toi mon gars ah ça pour maman bandi ma pas peut-être on n'a pas supporté cela maintenant ça les messages à réconfort non on désactive ma commentaire. Attika ma commentaire ça nango. Et ça nango loté. Aza star faut ni ma blog wala. Faut ni ma blog wala faut da. Et sikoyo, oui, star fois Géraka tobo ite mais un prof tobo ite star fois Géraka mais ba star ango pe bazana mi tema ya mi bendete. Et tout ça mi tema o ezana mai na makila er moko pe singara. Moi il y a deux fois on a tellement commentaire bon ça la nga pas si parce que émotionnellement je suis une personne qui dans un choc très fragile en fait so les kambu na rolela et na on m'a cassé si ma mère et ça là on a moi problème dans mon tout c'est vraiment ça et beaucoup des artistes que vous voyez tout ça là émotionnellement trop fragile on en a vu sur ma capacité tout artiste non ça là moi fragilité mon robot donc ça fait toujours mal moi par exemple on a mon robot moi na bengi maman langai na bengi manager nangai to pe na bengi maman bijou bouti ka boye ça la bien fait parce que ça insultait les gens à ramener un peu moins côté il y a négativité wana il y a moins rancune j'ai été vraiment la première personne à contacter la sœur Rachel à lui dire maman Olandate ma réseaux sociaux et les Karanango. Il y a beaucoup de musiciens aussi qui m'ont contacté, qui m'ont appelé pour ça. Or, ce n'est pas du tout moi. Donc, c'est vraiment ça. Tous à la très concentré, de rester vraiment très concentré au sujet. Mais prof, maman bijou, pardon, on a sengi. Pour une fois, le rôle a bien de banda qui a un bon musicien au bayebi, na ba manager, tout ba producteur. Pour ça, la conférence de Tiaboye et de mettre le sujet sur la table, en parler. Et qu'on soumia, ma musicien, mon sous, on fait besoin d'un problème. Ma musicien, on a un problème ébélé. Il y a des musiciens au bazo joue dans ma œuvre na bangote et puis baza ébélé. Mais comme tout ça qui bon nous amener liboso, moi to loba, et ça te pose de lobi mon kilo loba ke, na bino kutuba na nzambe. Et tout fait la rare, on a ça mitema, mais pour ça la bien de vraiment en parler pour vraiment rendre le sujet un peu plus clair. C'est vraiment ce que je peux vraiment vous demander, voilà. Donc objectif na na côté sibino boé. Et ça pour la senga bino, na bolima nzembe pardon, bo ça bongo. Na banda kutu ko bimande kutu na zongi po libanda neige za makasi ya ko labite na kota kaka mama bijo komenga mata bazo zelo amona epé na mona kala na bo sala kutu longi parce qu'à l'époque vraiment on dit kala ndo ka ba zebo na lo ba ngasi ko na kala lo ba mono e mo buke bwe o sa ko ba bikolo bwe nene o ouais on a mo na mo ko son ta ba vidéo na ngaka na lo bla on peut le rogner banda ko zwanga yo. Mais on a un répertoire bien, répertoire d'abord on dit mais ça bien et puis on sort la voix. Souvent là on va dire na monta passi ala mani on na
Je pense que c'est vraiment au Niger. Ima. Là, c'est pas trop fort. Au moins, là, on va dire, mais continue ainsi. Puis surtout ça, la plateforme. Hier, j'avais eu l'occasion, le pasteur Yannick Toumba, Mbappé entre le frère Michel ou bien le frère Paul Bakenda ce week-end. Et puis voilà, on met qu'à ça va tout que bah, hein? Idée, maman Bijou, ça. Azar, bien c'est moi. Ok, d'accord. Idée, hein? Nazali mama nakangi mo mke po bano ba o déranger on nakangi. Maman Bijou, pardon. Bon ça jour. Bo bengisi ba musicien. Bo soli affiche, bo soli on peut affiche. ABC Batou, rendez-vous tel jour à telle heure. Bisogno Sozala, Wana to Landa live. Attends, Tozala 3 millions de personnes en train de suivre ces lives. Et à ma DT. Mais Tozala Wana to Landa, on peut Tozala explication. Parce que les réseaux sociaux peuvent permettre Bisogno ma nouvelle à Batou sous ouais. Donc, et comme ça, la bien, dit bah difficulté sur le monde artistique, gospel, et ça est belé. Donc, et ça, la bien de réunir toutes ces personnes-là et d'en parler. Et moi, petit débat, de mettre les choses sur la table et de vraiment en parler. Ça va nous épargner des conflits inutiles. Éviter combien de pression j'ai reçu. Déjà, dans la milieu, on a un problème déjà belé. Donc, vous ne savez pas combien de pression j'ai reçu. Déjà passé. Donc, je vous demande, comment Nzambe, ça bon, pardon. Papa Emmanuel Limbissa, maman Rachel Limbissa, pardon. Merci. Merci pour la message. À laquelle on a solo, même si on a privé, tu vas mettre aux coordonnées toutes les choses pour que ça va bien. Hein? Mais papa Emmanuel, Moussongo, ma frère, on a des gars slow quoi. Pour l'instant, on a attaqué, on a bêté, on va aider. On a fait un gars slow, on va dire à l'objet, mon frère, je vais t'appeler, frère. On va sur piste quoi, on va dire, on va rap pour aider. Donc, on a attaqué, on a né, mais sans rancune, parce que on ne pas les insultes. On a depuis la page dans l'air à 0 insultes. Insultes est à la route. Donc, ton coordonnées, on va faire cette chose-là. Pour que tous passe à mise à la page et même inviter la sœur Rachel. Bah moi on est beau solo là. Pour avoir qu'à ça on va dire sur la télé comme tout le bananinga là même moral il y a rien oh ils ont kabola bango ils ont habitué tout ça va piment pour piment même ça il va pas commenter va pas partager pour piment les autres là hein c'est ça. Merci à la sœur choisie. On va parler. Hein. Merci moi, beaucoup. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Hein. Merci, Maman Bijou. Voilà. Maman Bijou. Ok, ma chérie, merci. Oui, Nazoyoka. Merci beaucoup. Non, non, Lilobasu Kezakaka, Nako Senga pe na ebite peut-être un découragé la Zalia. Je n'ai rien contre elle. Nasalaki vidéo wana donc ce sont les gens les abonnés webika aibinde bazalaka parfois ça me faisait mal tant ok na ba commentaire ne komona batunde bazo finga donc je te dis que chanson ya mongongo na ye ya Sabaoth nga na pambola et sans savoir que Nzembo eza ya été na pambola bi nzamba pambola moi so une très belle voix na façon yembela qui donc ezaki na sala qui on pas na sens moko ya reproche mais ya kotinda batute ke ba ke ko finga etoni c'est une sœur que j'aime beaucoup na episo kutu ke yende na yeba ki mes frères Emmanuel na yeba ki était donc ce elle tant on va bando tagelenga Rachel na yeba ke Rachel na yebi mes frères Emmanuel na yebi était Rachel na yebi parce que na yoka ka mingi na yoka ki pa na ndaku na ngapena na liste ya Nzembo na yoka kana ndaku kombwa Rachel eza na YouTube na ngai aza mutu mona landaka pe mingi na yoka ke mingi na meditaka na e mingi donc eza eloko moko bo à comprendre que le monde a réseau ezaka bongo si elle est là ma chérie pardonne na incité mutu te ake kofinga yo na donc ezaki kaka reproche moko ya normal mais batu bazongo na sens moko bo za ndenge prof pe auti koloba biso to sala ba vidéo na biso po petala mamingi fo tia mwa mungu ana pilipili po batu balanda yo so pilipili na biso neti nga pilipili na na tena sens ya imo mais ba abonné na biso ba interpréter imo wana ndenga mabe so ko landeli pa presque ba vidéo na nga mingi nyonso ezalaka na mwa imo na kati
Donc, na sens ça m'a bêté. Vraiment qu'elle me pardonne. Le frère, écoute, nangambu ya frère Emmanuel, moi, qu'on a senga pardon, et pour, na moni koute lo qu'on a salité. Na tika di kotanga kombo na été, na tika di kotage été, l'autre côté, mais ce sont les abonnés. Ba fan bazaka na bango, bon, on va supporter yango pe. C'est comme ça les réseaux sociaux. Et ça mon pepe moko bête, après un temps, et kolekana. Ce qui sert à lancer challenge, maman, kaka biso yo pe mtoko sale lango. Toko sale la challenge na yeso ka lancer nzembo asika ndenga lobby quelque chose se prépare kaka biso ndem toko sala pe pour promotion il y a quelque chose où ils ont se préparer wana. Donc tous ensemble na ye aïna na ye biso te stonga particulièrement ali aïna na ngaité. Je suis parmi bato pe balinga kaye. Ce qui passe ali loko na yo azo bois ki la biso quelque chose se prépare kaka biso pe mtoko sala pe sous promotion na toko sala ba challenge toko pousser bato ba yo kaye et kende liboso. Nous sommes là pour na ko chabino boko bo avancer vraiment nzambe akambola bino mingi na sepeli. Merci beaucoup. Merci maman Bijou. Vraiment que Dieu te bénisse et merci de vraiment soutenir l'œuvre de Dieu. Merci Nzama Pambola bino mingi. Ok, merci. Ok. Donc, je pense que c'est clair maintenant. Hein? Je pense que c'est clair. Quand on regarde les sources de Kotou Nangai, Oboi, vraiment. Vraiment. Donc, voilà. Boutique Nangai, Bolo Batik Nangai, je sais choisir pardon. Et ça l'a bien été. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous annonce que la sortie de la deuxième chanson de la sœur choisie, Basola Malobanayo, est à bientôt. Je vous ai joué une partie. Je vais encore jouer une dernière partie pour vous dire au revoir. Tonton Gatsby, God bless you. I'm so happy to see you. Anglais makasi kolekangai. Donc, non, temporisé. Moi, mingi français pour. Je sais aussi que na français, ça va ba momo boy. Ah, Tonton Gatsby. Na kota o pesa tabiso mbote. Ona uzomeka ngai mama na ngai ata yo toza na Congo. Hello. Hello, ça va? What are you doing I'm now? good, thanks. I'm good. I'm just sitting. I'm not doing anything. I was following your live. Okay. So I'm so glad to hear everything that I've heard. And you were very clear and wise by saying what you said. And I'm really like, yeah, you were wise. That's what I can say. I don't wanna start. Papa. Omoni. Yo muto bandi. Yo muto bandi. Tu vois maintenant. Non. C'est pas vrai. Non, mais t'es intéressant. Donc, je dirais que, je disais, pardon, que tu as été très sage dans ton récit tout à l'heure. C'était très sage. Mais après, tu sais, comme on l'a dit, hein, les fans, je peux te dire, les fans, c'est grave. Tu vois, les fans sont extraordinaires, je te dis. Hein? Je dis, les fans peuvent vous mettre en conflit et vous-même les concerner, vous ne savez pas que vous êtes en conflit. Et ceux qui ont l'esprit pas très éveillé vont se laisser emporter. Et ceux qui sont peut-être qui disent non, ah, Nzambe, bon, gars, na limbisa na makambo et tout, na kipa makambo te, ba revana na ba bien na yo, même ils ba otika yo, ba bossa na yo ka pour ba fan. Donc, je dirais la sœur Rachel et le frère Emmanuel que vraiment énormément. Je pense que les personnes qui ont fait, j'ai même fait aussi une petite vidéo sur ça, la sœur Bijou et le frère Black et tout. Moi, je pense que c'était pas méchant, c'était juste une façon de. Après, ça participe aussi à leur. Dieu vous bénisse énormément, qu'il vous bénisse. Alors, Eko Maman est toujours disponible sur le plateforme, surtout le plateforme de téléchargement. Sur toutes les plateformes de téléchargement, allez-y écouter. TuneCore, Ezali, Apple Music, Spotify, Bokende Koyoka, est très disponible. Et le clip sur YouTube, c'est disponible. Tout ça, on a combien de vues déjà? Donc, ton Mati, ça va vu.
Combat na bino 1 million de vues et si la terre, pardon. Etikate. Botikate. Botika ndani te combat wana. Bokenda ngotina suka. Bosala ngai fierté. Pardon. Bokenda ngotina suka. Bokenda ngotina suka to yokana. Na fandi na bino bien. Nga la fandi na bino bien, pardon. Na ofanda na bino kitoko makasi. Do botika nani ngai te. Wana nde ba braza bino ba lobaka. Basala ngo nanko. Botika nani ngai te. So ya kote na biso ba yombe to koloba boye mama. Pardon. Naza kusenga na bino penda botika te. Likambo yo nazo lobela penza biso ba yombe kote na biso boye biso malamu. Tozala kabatu moko ya vérité. Ozo yoka. Donc ba yombe ezali makila ya ba luba na ba mongo la kati na bango. Ya ba to Equateur. Ya ngomona ka ba yombe bazela ka ba chamukaka. Donc pardon. Bokende ko chamuka kuna na YouTube. Boy yoka nsembo. Oyo mpangi na beno ndazo loba na bino mamu yombe shoazi basolwa. Botika te. Botelema na ngwi. Baluba nyonso naza mwana na bino baluba. Na lobibia ba biso ba yombe kota ba Kongo kuna tozana makila ya ba bangala na ba swai na ba luba. Donc pardon. Ekolo to sangana tokendo ko yoka to cha force moi force wane. Ozomona bocha moi force moko na kati ya YouTube wana to tindika ngo penza. Semaine oyo avec si la maman il faut to so penza 1 million de vues. Et bongo ce que to su 1 million de vues. Feti oyo na kusalisa na mayombe tala na kusalisa feti moko na maduda. Oyebi maduda na maduda na kusalisa feti moko ya munene. Epi na feti wana na kulama nchaka madesu. Mafuta mbile kuzala makasi. Mwani chaki mchambu pembeni na mwa safu pe. Ata za periode na ngote toko luka kamemi safu wana. Boso comprendre. Donc botika te. To telema na ngui. Kampi na ngui. Ozomona. Kana na pi. To di vava ya telema pensa. Naso yebisa bino donki. Bonne soirée à vous. Boza la bien. Boza la bien. Ataba boya ki yomuko la Saint-Valentin. Problème était. Namuko sino la télé bino moi rouge. Vous sentir Mama. Mamu yomba la timo bilamba rouge donc na yebisi bino na kalto e kaka ya bolingo ya Saint-Valentin. Mama. Donc ito telema kana na pi. Kana na pi. Biso nyoso to tombola bendele. Ezali kama mboka na biso. Soki mna mboka na soto sala ba 1 million de vues. Kote kuna ba banga pe biso. Boye bi bango ya. Pays na bango bandaka na R. Mais bon, tokoloba nini. Donc bo mama. Mama. Bo sekate oyo nde kuna bino mpangi na beto ngai. Donc bana matadi bana chela bana boma na pesi bino mbote. Voilà. Donc beaucoup de bisous à vous. J'aime vous en YouTube, to tombe la bendele comme toujours. Naza obligé ko tika bino donc na wuti ko sili sa retraite na ngai fona kende ko yemba na studio na ko sili sa onction na nganyo sitay pana bino. Fona kende ndamu na ndamu ya ma onction na studio donc na kende ko kotisa sus ma bondele ba chanson sika. Banzembo bankunga bakunga kintoko pende bima bisusu donc vraiment nzamba pambola bino apambola batu nyonso baza kusala ba video ya kitoko na nzembo yo kombo nange ko mama donc penza ndenge kaka bosali ba video yo wana nazo senga na nzambe ba kombo na bino kuna na lola ko mama mukolongo soki nzambe batuni yo mwana nango sala kini na mokilo yebisaki oyebisi mbala moko mama papa ngana mokili na kine ko sala video ya nzembo eko mama. Zamba tuni osala kini na mokilo bina nzambe ngana sala ki video ya nzembo eko mama pena sala ki yango makasi nzamba pambola bino tozala bien to fanda na bino to fanda bien biso nyonso ngape na fandi na bino bien. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Na sala moi eloko ana pota moi tonalita mamu yombe ko tika la bongo te. Ngata na tei na suka fona lo bagalo ko mamu yombe. Pour ça la bien. Que Dieu vous bénisse. Vraiment merci pour le cadeau, merci pour la fleur, merci pour la je t'aime. Merci. Tout on a fait vraiment moi de l'amour. Na beti moi kitamba na ngai pe ya rouge. Pour ne Sabino que je vous aime. Moi-même, je vous envoie des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Bisous à tout le monde. Bisous à tout le monde. Bisous à tout le monde. La 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 la.
Hey, yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya baartiste ya grande renommée oyo eyebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Bellevue TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwaki te depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa osepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey, keyo oui. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genève boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genève boutique. Oh mon Dieu, si vous belle. La robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. nayebi te video oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine
na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prité santé eza na prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus c'est 44 79 853 90 849 na balieli susu plus c'est 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela kinda sala mignonne bongoli yango zero lobezala kinda 10 senado yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chaussée kaka mpona ba voiture te